5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Jour où on a dit ça qui on a bureau dans Martin Fayou. Tous ceux qui sont Congolais vont veiller mis sur la bine fungwama. Mes chers frères, bateau yo babomi nyonso social babomi. Ceux qui vont continuer à voter bateau yo Congo kozaka na souffrance. Ce sont les gens qui cherchent leur propre ventre. Bagbolo bayiba basakarango et peuple azali nini to benga on na bubulens. Peuple akoyaka na bubulens. Ezali mawa pe passe mingi na mboka yangai République démocratique du Congo. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? Ce que demande le Congo est parmi les pays les plus riches du monde, les peuples sont dans la misère. Pourquoi misère? Osez 4 sabi, mon peuple périt par manque de connaissances. Et Bolingi, peuple congolais, a se retrouvé. Tembalo, tu vas voter binoté. Peuple, occasion à Soukarango. Oh, bon, mon aki, bakosa ki bino ba député national, tokotonga la bino boy, Thompson nego kita. Donc, basali et l'autre côté, bakoya toujours na politique mensongère, démagogie. Pour qu'on ça ba mboussou. Donc, le peuple congolais, ce sont les mboussou. Et nous n'accepterons jamais. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité. J'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. Ndeko na ngai eloko eleki na ministère ya PSP jamais vu depuis mokili bana. Yango moni mwana ko sala de d'état. Mwana mayele te. Mwana longo na 3e secondaire comme na 6e. Ba pesi bambongo azui na bagage intellectuel na se ba nyenya makasi na bongo ezali il n'y a rien. Pesa ya komata même demande d'emploi ayebi te même o dissertation ayebi yango te akotanga université ni. Depuis époque Mobutu Kassavou, Laurent Désiré Kabila, Kabila le fils, on n'a jamais vu de telles choses. Ceux qui battent dans l'examen d'État, commis examen là-bas, Basile ici. Ceux qui battent rester bini et bini. Oye bakoi. Oye bazan. Délibération, ça va la carte du coup, n'est-ce pas corriger. Nous sommes dans quel pays? Hein? Au monde yango wap. Même dans le Congo Brazzaville, on ne peut pas le faire de telles bêtises. Ce sont des bêtises. Mboka ya Sonika, Mboka dans Congo démocratique. Et puis, bah, commis, l'erreur est survenue. Erreur, quand ça survenu, n'engeni. Bah, on peut ça. Examen d'état, moko, année, moko, 2 listes. Bande konanga. Mboka nini oyo bino bomona makambo elikaka na Congo. Et nous demandons au ministre de démissionner. Basolo bango monde mobimba Congo c'est massacre. Ça dit quoi? Bana bakotanga tsu. Ata bakoy allez bakomisa mbongo $250 basangisi bakay recours. Est-ce que demain il y a un recours à solo penza? Le ministre a signé yango pe ba valider yango. Premier ministre pas ndimi yango, président sa ndimi yango. Et nous regrettons de telles situations. En conclusion, les ministres doivent démissionner.
pasteur mune tokaka Bostra Charles Bamako ndeko na ngai nayebisaka bino tango Soni Kafuta leki na bimbula leki alobi société leki église na mbongo ezali te parce que église ezali business moko bato kozwa mbongo facile mais Bible ebisi biso 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 10 oyo asali te alia te na mitoki te exemple ya Bostra eza na Congo partout bazo escroquer bato na mateya tout cela engai na koloba bo mutu nyonso ozala mokonzi ya mboka ozala premier ministre ozala nani na mokili moto azala lokuta ezali Jean 8:44 papa na ye son père c'est le diable. Un pasteur ne peut pas mentir. À quelle détention provisoire à sali 2 jours basambisier ba no beta compte boy na compte église 0 euro mais ba compte na compte na personnel moi si ban 2,500,000 quelle escroquerie. Nani akozala mutu malamu prophète a bien zana pasteur a bien de toto même mokili na kata misala spirituelle ndini bande konana 2,500,000 oya bomi na Afrique ba compte privé ba États-Unis l'Amérique ça combien peut avoir même 20 millions de dollars ensuite ba 20 millions ba 25 millions ba 30 millions 50 millions de dollars na kombo ya Yesu regarde mabe et continue na kati ya église penasoni et puis ba français ba soka nini escroquer un pasteur, un prophète qui a escroqué les fidèles dans l'église. Tant que bazolo bango mindele ba ko abisote ba ko tala sikoyo na kati pour deuxième audience na ndimite Bostra ba kotika. Ce que nous faisons aujourd'hui dans l'escroquerie, dans les machiavélistes, na misala mabe Romains 14:10 nous serons jugés sévèrement dans le tribunal de Dieu. Ezali mawami. Yango moni na contact na pasteur. Ce n'est pas les chrétiens bafundié ezali gouvernement français qui okanga mbongo wana mbongo ebele utu eza terroriste spirituel comment mbongo wana nde kangi ye eyokoyebisanga siko toa contre ye non ngefa moto logique soki malamu ezali na koloba na ba église ya bacommerçant église ebele ozomona kombo ya Yesu gbagba ezali baplan na bango ya misala na bango il ne veut pas prêcher mission de bapesa biso bozo kosa peuple ou bien bozo kosa nzambe ou bien bozo kosa population. Pona koloba makambo oyo ezoboma République démocratique du Congo pezali pasi mingi kolala kolamuka ezala bitidi te mingi balali balamuki te soki biso lelo tokolamuka lelo ezali mpona lokumu ya tata nzambe yango na bandaka bamission na ngai na kobondela nzambe tata natiki émission maboko na yo sunga batela molimo na etambola kati na biso sunga bo nyonso bazosunga basali na nzambe tala mpe bato ya gouvernement mokonzi ya mboka kolobaka mboka na ndenge ekoki mpasi biso bato lokola bango totiki bato nyonso bazali na hôpital sikoyo na maboko na yo ezala sage na bango parce que elobi le médecin soit c'est toi Jésus qui guérit oyo bazali na mpasi ya kobota bazali kobota césarienne ezala sage femme mpe ezala chirurgien na bango ntango bakobota eza mpona lokumu na nzambe oyo bazali na bavoyage na babwato na masuwa na baavion ezala pilote na bango mpe commandant na bango soki bakokoma eza mpona lokumu na nzambe oyo bazongisi milimo na ntongo ya lelo yawe yamba bango na mboka na yo mpo ete ovandisa milimo na ntango na bule baprépare enlèvement église baprépare koya na yo totiki bandeko ya yesu bazokufa na boko na yo kolo tika ete Romains 8:31 sidia pour nous qui se rencontrent totiki mpe mokimo na boko na yo opesa kimia mpo mokili opesa kati na yango te telemela bato nyonso ya mabe luka ete bayeba yo
Parce que Ephésiens 5, verset 16, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Banana biso pour ceux biso, comme on a tata pena mwana, amoli mon santo. Amen. Et bande konangai na ye na tongo ya lelo koloba makambo zo le kana mboka na ngai Congo démocratique. Peu zo le kana mboka France. Ezali mawamiki. Soki omoi na mai na ebale na mingala mai esali tubu loba libanga ekoyi wana. Pourquoi mboka na biso Congo démocratique ekotambola lokola mboko ezali mboka ya yauli ekotambola kwa bateau Bible bi Osée 4 verset 6. Soki tomoni Congo ezali parmi les pays les plus riches du monde, les peuples sont dans la misère. Pourquoi misère? Osée 4, ça dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est pitié. Dès qu'on a colobé là, enseignement, ils allaient pourri dans la République démocratique du Congo. Ils allaient colobé là, les chemins balais, les Cambodgiens en France, Pasteur, Bostra, Obalobi, Charles, Bamako, Kokuta na compte, il y a 2 500 000 $, il y a église. Il y a un compte, mais un compte privé. Est-ce que l'église a boutique et un commerce ou comment? Tout le monde. Il y a un clip de Niles. Clip et bimi, il y a déjà dit tête. Est-ce que les chrétiens, bananazan, oser azoe bisabiso trop clair? Philippiens 5, verset 16. Racheter le temps quand je suis mauvais. Na mona banganga kisi bakima récupérer l'église babik. Mais oyo ya lelo ya Congo ba pasteur ba komi ko kima et pas lufelu et pas Satan. Toko suka boni, pe toko zala boni. Na ko démontrer yango na ba verset biblique. Pourquoi ba élection ba ko poussa yango et pourtant président république na gouvernement na ba lobby était na décembre awa toke na élection, nous n'arrivons pas à comprendre. Ndeko na ngai eloko eleki na ministère ya PSP jamais vu depuis mokili banda. Pays moko ya monde eloko esalemi te. Du nouveau ici au Congo, dans la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont congolais vont veiller misu na bino fungwama. Mes chers frères, bato yo babomi nyonso social, babomi président le baki yango mboke kufa kala na kozwanga. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du président. Pour amona ki yango babomi enseignement baï ko boma sous justice. C'est l'enseignement qui élève une nation et la justice aussi. Parce que avant comme juge, ou comme avocat, ou comme magistrat, il faut les enseignement. Il faut bâtir une école secondaire, université, de comme yango. Ce qu'on soit enseignement, ils allaient foutre. Que dirons-nous? Corruption est commune à Congo, les pays, des pays les plus corrompus du monde, nous n'arrivons pas à comprendre. Bande Kolangai. Ils allaient passer, penamao. Yango soko papa ngefalo sako na sala erreur pour na botama congolais. Fana botama congolais te na mona makambo na mboka na ngai. C'est mon pays à moi. Ils avaient mboka na yo. Tozo kindewa. Yango moni mwana kosala de main d'état. Mwana mayele te. Mwana longo na 3e secondaire comme na 6e. Ba pesi bambongo azui na bagage intellectuel na se ba nyei ya makasi na bongo ezali, il n'y a rien. Pesa ya komata même demande d'emploi, ayebite même o dissertation ayebi yango te, akotanga université ndengini. Akepe université papa licence nini alo ngina ye akena test ayebi eloko te, musala ngo kozwa ndengini. Tala lokola mboke kufi na makambo nyonso babomi enseignement oya suka ba ekoboma pe isusu magistrature Otobengi justice. Depuis l'époque Mobutu, Kasavubu, Laurent Désiré Kabila, Kabila le fils, on n'a jamais vu de telles choses. Ceux qui battent dans l'examen d'État, commis examen là-bas.
basilisi soki ba résultat ebimi oyo bakwei oyo baza délibération basala na kati kuna esika bazo corriger ti ekomi sikoyo bana examen ta bazwi alongi na ye bakamati bapoutre batie bango bafete esili dans quelques jours bachauffe à l'établissement bayebisi bapapa na bango bobanga te babimisi $250 $250 bana te basanksi mbongo école moko 5 millions 5 000 5 000 5 000 10 000 bakopesa bainspecteur baye susu deuxième fois kosala deuxième liste ya délibération bomona yango wapi. Nous sommes dans quel pays? Hein? Bomona yango wapi? Même dans Congo Brazzaville, on ne peut pas le faire de telles bêtises, ce sont des bêtises. Mboka ya sonika mboka na ngai Congo démocratique. Ngai na ebakite na kokamwa na mona bana bazoni classe makambo nyonso bana misusu na fufu na mutunga tuni bango fufu uti wapi? Po ba resultat ebimi, o ba libérer ki bango ba délibérer bango. Délibérer bango liste ebimi et puis ba komi l'erreur est survenu. Erreur cause a survenu ndenge ni bango pesa examen d'état moko année moko deux listes. Bande ko na ngai. Mboka nini oyo bino bomona makambo elikaka na Congo? C'est le pays de l'autre. Et nous demandons au ministre de démissionner. Hein? Au moins, le ministre Tony Mwaba, Azali avocat, il n'est pas enseignant. Au moins, il y a quelqu'un qui Willy Bakonga, c'est un enseignant. C'est un professeur. C'est un enseignant. Ayebi enseignement. Papa, il y a un ministère. Il y a PSP. Il y a bateau, un avocat. Avocat qui nous défend le ministre de la Justice. Un secrétaire général de la Justice. Il nous défend Bamibeko. Regarde aujourd'hui la conséquence. Et là, on a Zoloba. Bazoloba, on monde mobimba Congo, c'est massacre. Ça dit quoi? Bana bakotanga disute. Ata bakwei. Allez, bakomisambongo $250, $250. Basangisi bakay recours. Est-ce que demain, il y a un recours à solo penza? Le ministre a signé, on peut valider. Le premier ministre n'est pas endimi, le président est endimi. Botika oko c'est la président Makambo Bolobio, année électorale, président a favorisé Bango Bazoto Bazoa. Non, ce n'est pas le problème du président, ce n'est pas le problème du premier ministre. Le problème est outil d'enseignement et PSP. Avec la corruption aiguë, oye bazui yango inspecteur allez babandi ko tia babiloko na bango, ça n'a rien à voir avec le président, ça n'a rien à voir avec le premier ministre. Pour la démocratie, c'est le partage des pouvoirs. Et nous regrettons les telles situations. En conclusion, les ministres doivent démissionner parce que Bazoua, un professeur, ou un salaire, autant que ça solo, bakot sewana parce que et comme son mona mawa, enseignement koufi, justice koufi et bisonyonso tozali awa na pelengeni na poloso, nous ne savons pas toko sala ndenge nini mawato. Désolé kamonanga ezali likambeleki na France. Il y a Pasteur Mounet, Bostra, Charles Bamako. Ndeko na ngai na yebisaka bino. Tango soni kafuta leki na bimbule leki alobi, société leki église na mbongo ezali te. Parce que l'église ezali business moko bato bazo kozwa mbongo facile. Mais Bible est 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 10 oya ça a été lié à te na mitokite. Exemple à Australie na Congo partout. Partout. Parce que escroquer bateau na Matéa tout cela. Pasteur Bostra un grand pasteur en France to qui sangona ya ba Covid tout ça tout et bateau belé ba croire na ye. Et ceux qui battent non, bon, on a contre l'église, tous ceux qui se battent en Afrique, et ceux qui sont avec l'église. Or, que c'est du mensonge. Et ngai na kolobabou, moutounios, ozala mokondi mbok, ozala premier ministre, ozala nine, amokimo mamota zala lokuta, ezali Jean 844, papa naye, son père c'est le diable. Un pasteur ne peut pas mentir. C'est gravissime. Tant on a qui belément batinga Bostra. Et Yelingawa, c'était que motomo va combattre les beaux stades. Tant ma prière, oui, on dit ma prière na ya trimo, ma prière na to kotsa ngonyos. Et mon colo prière na dali mamolang. Et n'a pas polang. Ce n'est pas beau ça?
Prière spirituelle, combat spirituel, mais d'accord, c'est dans l'église de rebelle, c'est maman langue, n'est pas pour langue. Ça n'est pas Bostra. Bostra va recopier, partir, il y a à côté sur le bateau croire. Ce n'est pas comme un Ngefa qui prêche l'évangile sali, dans la vérité, dans la crainte, dans l'obéissance, dans la sanctification, hein? Dans la repentance. Toyoki Sango, Ligue 12, verset 3, Oye Bomami et Kangakati Naye, Tomboli, Baiko Kangaye. À quelle détention provisoire, à sali 2 jours, à Sambissier, Baba no beta compte boy na compte église 0 euro mais ba compte na compte na personnel moi si ban 2 500 000 $. Quelle escroquerie! Quelle escroquerie, mes frères et sœurs! Toza wapi bana na Nzambe Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance. Bible ebisi biso awa tango bakangi ye après 2 jours batiki ye akoya esuko samba po ba récupérer ba mbongo wana nyonso or que mbongo wana azwaki pa sunga ba provenir fric et ce sont les mêmes pasteurs oyo bayebisi ba idéologie ya mabe bato ya poto basungaka ba pasteur bazawa te basungaka petite église te basungaka bato bana Congo te ezali bango na mateya ya lokuta collectif sauvage ekoti na kati église ya Nzambe. Et pourtant, il y a des bandes, mais bon, c'est la chose l'église. Parce qu'il y a une bonne personne qui est là, donc un bon l'église, tout cela, il est parmi, mais à Kangi, on a Romain 7, verset 17, pour la famille, wapi. Nani akozala mutu malamu prophète a bien zana pasteur a bien de tozo mema mokili na kati ya misala spirituel ndenge ni bande konana ezali mawa mingi et pourtant Ngefa zali banda et puis na mbongo pesa mbongo ya mabe po soki mbongo ya bien ezali ndenge na lelaka awa na charité on na bolingi on na zali banda na baveve na borfelin église babengana ngai na kosunga to somba église ata mutu te na ko consolate yoka mbongo abostra banango 2 500 000 oya bomi na Afrique na ba compte privé ba États-Unis d'Amérique ça combien il peut avoir même 20 millions de $. Ça te pas 20 millions, 25 millions, 30 millions, 50 millions de $. Na kombo ya Yesu. La Bible nous dit Matthieu 24. Azumba on a comme Yesu. Or que Yesu on a bar Jésus. Matthieu 24, verset 5. Plusieurs viendra Simon. Ils vont dire Jésus est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il séduira même le cœur des justes. Il y a un autre monde là. Bostra. Or que Nassé à Bostra, c'est bar Jésus. Nassé à Bostra, c'est l'escroquerie. Nassé à Bostra, il n'y a pas l'esprit. Ngai na tele makamutu nyonso ya mabe. Et na pouya kamoto nyonso na esprit en Nzambe. Je n'ai pas peur de personne. Et la mission de Mbappé c'est na moki. Et la Bible me dit Ephésiens 5 verset 11 condamner les effets du diable. Il faut qu'on condamne yango. Et tant qu'on continue dans mensonge. Tu n'es pas fils de Dieu. Ezali pasi pe namawa. Yango Bible et biso trop clair na Matthieu 7 verset 15 à 17 bokoye babango na bambuma na misala na bango. C'est Bostra sambela ka. Non, pasteur on s'assemble. Pasteur on s'assemble. Azo président Nzambe. Ba misu bazo quoi excès or que Nassé Matthieu 24:5 pour na ko stocker bato na kombo ya Jésus. Pour ça, comme Satan, tu vas regarder, tu vas pas moulaïté. Bino pe bandimi. Oui, bah place bozo semi. Place bozo boaka. Mototo ça bien Seigneur, Yesu le biango na ko wanga na bango mokona suka na Matthieu 24 verset 5. La Bible est trop claire. Hein? La Bible est trop claire pour que vous comptez ne pas ça masu Nzambe ba baby na noter. Hein? Regarde ma bé et continue à Katia église Penasoni, et puis, français, parce que escroquer un pasteur, un prophète qui a escroqué les fidèles dans l'église.
tango bazolo bango mindele ba ko biso te ba ko tala sikoyo na kati po deuxième audience na na ndimite ke bosala ba kotika. Je ne crois pas parce que belé mbongo boye pour la repesa bateau ko sunga ba église, c'est l'escroquerie, ce que dit la Bible, Jean 8:44, le père des mensonges c'est le diable. Pasteur à cause de mensonge, il doit dire la vérité et puis pasteur à cause ça là, il faut être le serviteur et à bateau, c'est ce que dit la Bible. Hein? Philippiens chapitre 3 verset 17 à 18. Soyez les imitateurs de Christ. Et c'est Christ c'est qui boue. Hein? Hein? Ce que nous faisons aujourd'hui dans l'escroquerie, dans les machiavélistes, Namisala Mabe, Romains 14 et 10, nous serons jugés sévèrement dans le tribunal de Dieu. Ezali Mawami, il y a un moment où on a contact avec le pasteur. De comment on a bien un poto, kokota makambo wana te, bon ça va passer la solo, on va te mélanger, ce n'est pas les chrétiens va fonder, ezali gouvernement français de qui au Kangambongo wan. Mbongo ebele ou tu es terroriste spirituel comment? Mbongo wana de kangi ye. Et au bisanga ce que tu as contrarié? Non. Nge fa mota logique, ce qui malamu ezali na koloba na ba église ba commerçant. Église ebele ozomona comme Yesu ba ezali ba plan na bango ya misala na bango, il ne veut pas prêcher mission de bapesa biso na kat na Luc 12:30 à 32 chercher premièrement le royaume de ciel bango le royaume de ventre. Hein? Na le kumu ya mokili. Et c'est désolé. Et bino ba chrétien po botinda bato ba mbongo koto bo sunga bo ba pauvre. Hein? Parce que na ba boss travail na bino yonso ba passer la poto bo uta na Congo. C'est comme une idéologie pour bloquer bandimi wana o bosaka bango ya côté na ba escroquerie maté à lokuta ba évoluer akate bo kata bango relation entre ba pasteur et na ba église ya Congo no ya kuna mais bino tout boutaka kati. Pourquoi vous retirez votre musuba sunga baninga musute na likambo ezobe bisabato? C'est désolé. Na kena likambo ya ndeko abimisi album na clip na ye ya Dr Jad Luteta ndeko na ngai. Si ma baluka nef. Na mona bato ba kimaka sata pa ya nzambe. Mais jamais bato balongwa ba chrétien ba kene pas satan. So ka pas nzambe ya kotikele pas nzambe. Lelo comme contraire. Otala ndeko. Aboyi nzambe. Malachie chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 24, tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Aboyi nzambe akena momo. Somme ça c'est c'est tout ce que l'esprit loue l'internet. Donc lui ba nzambe na nzembo ya mokilité, mais na nzembo ya mokili na likolo. Docteur Jadi Luteta azali moto ya liaka sukolaka amelaka à cause de l'argent. Oteki nzambe na mbongo. Agé chapitre 2 verset 8. L'or et l'argent appartient à Dieu. Nzambe apesa ki yonso ndeko na ngai. Apesio mutuka, apesio mwasi, apesio bambongo, atambusio mokili, c'était Jésus à cause de l'évangile. Lelo abandonné Nzambe. À cause na biloko ya mokili. Oboyi Nzambe lelo à cause na lolendo ya mokili. Jean 12:43. Ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Jadi Luteta ozoyemba wana. Akobatela molimo na ote. Jadi Luteta pe wana akoleka na tribunal na Nzambe. Jadi Luteta wana akoko sala obolamu oyo Nzambe azoba papa docteur bango bakufaka. Ça dit quoi? Il est un être supérieur. Et puis awa quand Dieu te voit l'esprit d'égarement, quelqu'un l'esprit d'égarement, Deutéronome 28 verset 28. Personne ne peut te sauver. Ça dit quoi? On lié biso basai na Nzambe. Mission namba pesa biso. Matthieu 10 verset 7 à 9, allez prêcher, dites le royaume de ses proches. Donc prépare ton lèvement l'église. Comment préparer bateau na mabina ya Satan to benga frondondo Jésus dit même. Tchati, ye wana pasteur tchati Luteta. Pasteur, un pasteur, représentant le Seigneur dans la terre, azobine là. Idolâtrie à cause de l'argent. Monsieur le pasteur, monsieur le prophète. J'ai d'attaquer à Yesu le mbongo, ali akimbongo wala. Monsieur le prophète. Oh, tout aux autres, la nation de Mabeleawa, écotika la somme 119, verset 19, nous sommes les étrangers sur la terre. Monsieur le prophète,
Matthieu azobisa biso 26 verset azobisa biso awa na 15 verset 26 25 à 26. À quoi sert un homme de gagner tout le monde si perd dans son âme? Messieurs, ok wapi mon frère, ok wapi osobi na nzembo mokili neti ba mokili bazobina kuku dendo dendo kuku dendo dendo kuku dendo ozoyembela bato quoi de l'argent mon frère mon frère. Et personne n'a d'autre maladie. Job dit ceci. Job chapitre 1 verset 21. Quand j'étais rentré dans le ventre de ma mère, j'étais seul. Quand j'étais sorti seul. Au jour de la mort, je serai seul. Au jour où on me prenait mon corps pour mettre en mort, je serai seul. Dans les cercueils, je serai seul. Dans les tombeaux, je serai seul. Et amenayo, monsieur le prophète. Ego kende wapi. Regarde les hommes de Dieu. Bika, bobika raté. Osez n'apporter des mots. Et conclusion. Amos 3:3, Batomi, Bale, Bagotam, Bate, Sobayokate, Bakabouane. 2 Jean, chapitre 1, Aïebisi Bisso, 9 à 10. Si quelqu'un ne vient pas la doctrine que Jésus nous a laissée, ne le saluez pas. Et ne recevez pas dans votre maison. Celui qui le reçoit, il participe de ses péchés. Oyako yamba diske ayoki yango chrétien. Je te dis au nom du Seigneur, ayoki atako yoka. A publié yango. Le foot yango yari Romains 6:23 le seul péché c'est la mort. Ba te belé ba okufa kanda na nzambe zali awo. Kanda na nzambe koti na likamoi. Na zonge na 2 Jean chapitre 1, 9 à 10. Ti 11. Moto oya koyamba diske oyo. Ayoki yango ta koyoka. Abandi kobina. Publicité. Pe bo sombi diske oyo. Nzambe alobina sabino Romains 6:23. Le salaire du péché c'est la mort. Okokufa solo na nzoto pe na molimo. Ainsi dit l'internet. Ozomo na poto ba catastrophe c'est la télé du le matin. Et kokoma na Congo soki boki liloba yote. Na moto ya finance ki mbongo. Na moto yo à côté ba renseignement na biloko nyonso bino tout ozali pini na décret royal ya Nzambe. Galates aïbisi biso 6 7 à 8, on ne se manque pas avec Dieu. Ce que Rome a semé, il moissonnera. Tokei na makambo oyo etali élection. Mais tango alobaki na Monisco ke bozo kende ba Monisco ba boyi ba kit na bango biloko ekoma na ba milieu très reculé. Yango monaki président Seni aye ayoza président ya asenga ye prolongation ba meka ko sala élection ba poussa moi mikolo. Ça dit quoi? Bozo kende vers glissement. Ceux qui vont continuer à voter bateau Congo ko zaka na souffrance. Ce sont les gens qui cherchent leur propre ventre. Romains 16, verset 17 à 18, ils cherchent le ventre. Bon, tini déjà mon continent Mboka, na glissement Kabila glissé 2 ans et ça là qui nini pour ba kota, ba bolo, ba yiba, ba sakarango et peuple azali nini, to benga on na bubulens. Peuple akoya na bubulens. Ezali mawa pe passe mingi na Mboka yangai République démocratique du Congo. Toke na mate fayo. Nga na kutana auto 4-5 fois. Prophétie tout na loba na yo yango. Jour mo na ebisa ki yo na biro na Martin Fayulu. Bozo kosa peuple ou be bozo kosa Nzambe ou be bozo kosa population. Mboka ya lokuta, mboko yo kaka bino moko bolinga bolia et bolingi peuple congolais à se retrouver. Tembalo to voter bino te. Peuple occasion suka yango. Hein? Oh bon mon aki ba kosa ki bino ba député national to kotonga na bino boy Thompson na ko kita to ba sali et l'autre côté ba koya toujours na politique mensongère démagogie pour kosa ba mbusu donc ba peuple congolais ce sont les mbusu et nous n'accepterons jamais na ko suka na Martin Bakole azonge susu a de 60 000 na bunda bitumba 100 000 bitumba 100 000 to boite Martin Bakole yango bila mboka ngoya ka pona bino na banyoka longo mboka ngoya ka bino na ba maître Gimse mboka ngoya ka bino kaka na bino
Pe biso misusu tokozo ta avantage ya mbongo oyo te. Yawe na Bible. Bande ko na ngai. Congolais bo fungola miso. Pourquoi Congo a une malchance? Chaque pouvoir est il faut avoir quelques-uns pour bénéficier. Pourquoi article 58 de la Constitution lobby tous les matières premières à Congo, nous devons partager équitablement. Bolongo liango. Monogoni ngefali nkekoloba nazana libanda. Église za libanda. Ata na kote ya pembe mbongo le ko na sombe église na tonga te. Mais bino bozo mbongo l'état facile kim ça na jet na ya bolue jet $350 aye 250 akena 5 quelques $1000 na mokolo moko. Mais ngefa zo ngata mabele ya pamba na ngiringiri na tiata l'église na te ya nzambe na bibele bokangi motema. Oui, mbongo ya mabe. L'argent de son parce que so mbongo ya bien ezali na kosala. Et beaucoup de pasteurs lelo ba konti na mbongo ya mabe. Hein? Nani kabal juif compte yawa. Même au continent dans la bandale ya. So compte lelo ba pèse $500,000 de jeep. Ba longo ngiringi comment va dans ma campagne tout cela. Préparez-moi si bano si bango au bande ko bombe bandini. Et moi je ne peux pas trahir mon Dieu à cause de la Bible Coran parce que au tout autres la ngozali vanité. Nani akosunga koro ya Yesu ekufi. Ba porte ba kina mbongo te, c'est là où je termine. Bazaki na mbongo te. Mais Nzambe akosimba Bartimée, akosimba Joseph d'Arimathée, pe akosimba Nicodème. Bayi ko somba kora Yesu ba okunda yango. E bango to bazaki beni. Ngefaza libanda. Hein? Ngefaza l'église za libanda na kolela munoko nini? Na kolela munoko nini na komi na suka na kolela na bengi président de la République na bengi maman la première dame na benga oyo kuna na benga oyo na lobi minoko tu na pesi ba verset biblique na kopesa na kanyi yango yanga na kopesa lisute ezali mawa mingi mais bato ba détourner ba 2,500,000 na compte na bango bato bazo pesa bango ba don partout pourquoi bino bozo kangai o le bo pesa bato wana boko tinda ngo to tonga te église nzambe eza pona le kumo nzambe te hein bonika to bakisi hein kozwa kisi tozwi kabali juive tozwi yango et lelo soki na kufi molimo ngo kende wapi ezali passe mingi mena yebi nzambe akosimba ta mutu moko akoya kobenga pe akotonga église wana quand un malheureux crie l'Éternel écoute et il éjecte. Un défenseur du christianisme, défenseur du Congo démocratique, hein nakoi kolela likambo hein plus de 6 mois, une année, et personne qui réagit. Frère, Agé chapitre 2, verset 8, là, l'argent appartient à Dieu. Yo kangimbong, au sali. Mais nous avons dit que ben mbong wana likamotus. Or, ce que personne n'est pas mosai dans Zambie, pour la œuvre dans Zambie, Dieu va te bénir. Zambie ko pambola bino, pe akosunga bino. Na suki wana na mbote, na kopesa moto musu mbote te. Soko lingo zwangai na makambo spiritualité na landela yo, na bondela pona yo. Et na pesa yo na loba makambo ya liboso na pesa ba directive okoko zonga na plus 243 89 610 49 41 089 610 49 41 okoko zonga pe na plus 243 81 807 26 78 et privé na ngai ezali 0243 99 99 42 937. Nzambe apambola box likando na Italie, apambola wa Roma, mokonzi ba diaspora na kati ya London et passer nzalambila na kati Manchester City, kolo na biso apambola bino na bosate mami bomolo bolumbu oyo atinda ki cher na ye depuis Anvers a matisi na pepo. Et comme yake mon Dieu te bénisse, Babi Kabala, Nzambia Pambola bino. Et puis na mbote na pesa moto musu mbote te, na pesa mbote kaka na Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Que Dieu bénisse le Congo.